Omoni lelo artiste musicien senga raposa na ba beauté ba air kelia. Musicien pe senga moi taille wa moi taille élégant. Parce que musique ya monde et senga pete ya mukuse pe na mingi te parce que te ya mukuse pe eza parmi ba contribution o ezo bo ma musique. Musicien senga ka moi taille moko boye. Ndenge ba américain pe na bazalaka. Merci beaucoup. Babiloko tangi wana. Nga pe na vision na ngezali na niveau fallait comme nango. Asombara jet privé. Niveau ya fali pour pas handicap la merveille. Ils ont mérité ba jet privé. Disque d'or. Yo ko expliquer nga ono nga naza artiste. Kelia fana na car na e pe na beta na li solo. Kelia fana pe na car na ye. Andi mayona bo fanda bo solo la. O sala ni na musique. So disque d'or, telara disque d'or. Encore une fois, bonsoir chez vous, partout que vous avez vu, na Fimbu News, chez Papi Kelly, neto ibsaibino toujours to sala de centre pour na relaxabino, musani to sala na Fimbu News, na studio Tokos, ne bozoyo kabino nyo spanzani mo kilimo mba studio Tokos, non bomoni ba image te mais biso na Fimbu, to kitagi vraiment sur le terrain na siège pardon, il a fallu pour pas handicap la merveille ba mitene bazar bozomona, ne bazo préparer na studio tozana Ken Piana pour na masolo o etali Fimbu News, so ipaye mo rozo Alexandre plutôt pas les états Ken Piana bon on a agenda culturel pour ne pas trop parler. Je dis déjà bonsoir et bienvenue à vous chers Ken Piana dans le studio. Il a fallu pour pas handicap la merveille. Merci Casserole. Moni lelo bande ko tout balanda biso partout dans le monde. Donc il t'ose expliquer bangoka que non ba longola na no image wana ke ba artiste congolais ba portera implicité na musala o etali musique. Lelo toye na studio ya fali pour pas moni lelo studio Tokos eza studio ya Mexen moko eza studio ya artiste et musicien parce que lelo koma o ba Yusundu basala banini banani basala ba Michael Jackson lelo tozui jeune artiste o tobenga artiste international parce que lelo na musique ya Congo artiste o azolongola biso soni lelo c'est Fally Ipupa zolongola biso soni parce que musique na ye et traverser ba frontière oyo toyebaka te que musique na biso ya Congo ekoma na oloba masola Fally Ipupa nazo raisonner vie na nga beaucoup que son âme repose en paix parce que baza batu oyo ba tracer ba percer na ba niveau oyo toyebaka te que musique lelo ekoma omoni lelo na ba mboka mususu pe batu bandimaka te que Fally Ipupa za congolais. Voilà. Si vous avez parlé en Angola, vous avez un américain. So bamoni americano. Omoni lelo artiste musicien senga raposa na ba beauté ba air kelia. Musicien pe senga moi taille wa moi taille élégant. Parce que musique ya monde et senga pete ya mukuse pe na mingi te parce que te ya mukuse pe eza parmi ba contribution o ezo bo ma musique. Musicien senga ka moi taille moko boye. Ndenge ba américain pe na bazalaka parce que lelo ba musicien mikuse boza chroniquer la musique za mukuse ken bongo yozo tanga tai na ngande nini ngana na chroniquer ngana mukuse na lobite ya mukuse na mifingi ya mususu ngamoko mais artiste mususu donc eza nango masolo ya kolobate yoyo na ba ki otumba ngai pona tai mais ngana lobela nde ba artiste musicien na lobela tai na nga journaliste te ba fait na so ba vieza classe que ba milai donc ngana lobela par rapport ya ba artiste nde to mona na monde le lotala degré ya studio tozomona awa degré ya studio tozomona ngandi mate ke ba biloko boeselema na Congo lelo to komi omona ngo donc artiste na biso to benga artiste international moi ba navette wana ya ba voyage moi muki azozwa a penser pe afan selo kwa boye na mboka na ye ezo sala biso toujours bien ba ne rebele ku to ba kamwa ke non Fally Ipupa zalaka nelo kwa boye na Kinshasa bomba c'est il paraît qu'il y a une piano sur na studio te il paraît FM Tokos ezoya TV Tokos ezoya yo en tant que journaliste eloni ko baksa lisusu na likanisi oyo dikap la merveille Fally Ipupa azanango asler quoi. Merci beaucoup babiloko tangi wana nga pena vision na ngezali na niveau fallait comme nango asombaka jet privé parce que babiloko tout ba lobao et moi ça dans la projet. Bon, na ebite nga na osenga somba jet privé parce que tout le monde a rappelé tout le monde a appelé ba star américain à quel concert mboka bwa na jet parce que niveau na ye niveau ya Fally Ipupa handicap la merveille ils ont mérité ba jet privé
que fallait que concert ezala te ke o avion moko boya mboka boy fallait que soit ba musicien non toi on a besoin biloko wana te niveau ya fali asombela biso jet privé toi on a besoin sous te ke o non boy studio déjà c'est bon yebisanga depuis tu ba génération à génération o to yebi artiste ni na pensa biloko omoni yango balobi exemple o papa sali biloko papa zo sala kitoko bana pe ba kopiaka vena biso lelo mopa wa sali pe ba sali ba spectacle vena so mopa lelo sali pe ba studio to mon exemple ngo pa mwana nayi mwana lelo azo sala fierté la musique congolaise donc ba projet o yozolo ba FM banini ngana besoin fallait FM Tokos pardon azala na jet privé parce que niveau na ezo mériter le sauter que amatara ba Air France banini comment Air France ça ma bête mais azala na jet privé moko boy et là la kana Kinshasa ce qui va foutre par jour $100,000 to sola na ba konzamboka bokiti c'est le prix bokiti c'est le prix parce que on dit que le niveau fallait rosa na $100,000 pour na refuta akozanga ngote mais on air o azosala libanda komba fallait zo les gars déjà peut-être un sous drapeau RDC et à la place msou ba yabi na bango kombo RDCT mais ba yabi kombo fali voilà vous comprenez donc ba artiste et musicien air moko boy air to benga bango baza neti au moins neti Bob Marley babengaki ambassadeur parce que kombo ya Bob Marley est dominant même kombo ya mboka naye et na ba place msu babi kombo Bob Marley et babi kombo mboka Bob Marley mais babi kombo ya Bob Marley voilà. Donc ezane ti fali pour palelo ya moko benganga na Australia lobi fali pour pas internationalité nini mais yozo so la lingalo e bate wana ndeko na voilà quel bien a suika wana te to lo be moi muke featuring ya Kinam entre Fali na artiste et musicien Bouba na ebite ken expliquer no biso yo en tant que chroniqueur ya musique au jijango nini featuring wana depuis na yoka musique depuis na botama le seul artiste et musicien o abimisi nzembo ekiti Kinshasa 17h na YouTube 18h est bloqué Kinshasa na seconde. Et ça te que artiste ça la promotion, à ça la promotion te mais et kangi Kinshasa na seconde sans promotion, sans publicité. Donc au sentir pena artiste que non. Tana ina politique pour na tango bimari politique ezaki makasi. Yo ebite ke ba tutu ba bimisaki ba disque na moment politique simba ite. Menze moment bo esko ye na mu pepe ngasko na ko miracle ni dika pasalaki. Na ebite, il faut ce qu'on secret wana to tuna parce que ba tu bazela qui est trop. Ba tu bazeli est trop. Sko batu souci wana dikapi fabi miselo ko mona te loko yeka boy 17h ba na YouTube 19h ngana to kota to hotela sko ba téléchargement 2,500,000 téléchargements au salema na seconde n'est-ce pas ça 2 heures de téléchargement na hôtel depuis musique ya Congo et banda maintenant az artiste en félicité voilà az artiste en félicité le lot mona ba disque d'or Yoko expliquer nga ono nga naza artiste. Keli afana na car na epe na beta na lisolo. Keli afana pena na car na ye. Andi mayone bo fanda bo solola. Osala ni na musique. So disque d'or, tala disque d'or. Yo tala toti ka mo ba sentiment. Arsenal Théo Power. Toti ka mo ba sentiment. Disque d'or. Quand même az artiste wazo contribuer total âge na été total ba œuvre yazo sala na makambo yazo sala à part studio peut-être même sous ba projet zali budget privé auto senga na se fallait ko réaliser les biso yango Adel Jogo ba good danger venanga Jimmy Bella auto na kati studio ya Fali Poupa et ça la plaisir à toi plaisir na okina minicho. Ezani ni expliquer biso to bat la yo. Depuis na botama na simba na disque d'or te. Skotala ken piana na baage belé avec na TV, a simba na disque d'or te. Voilà. Ba disque d'or e belé e bima na Congo eza na ngwa. Hôtel ken piana poto ça déjà. Voilà, to hôtel ma to ça. To moni ba ingénieur, est-ce que ba dormir un peu bazar?
Ouais, on a mis place à tout, mais ça déjà. On a habité ceux qui te reçoivent. Autorisation pour ton côté. Toi, si c'est la Kuna. Ma solo est en haut, et Bikaka. Neto solo là, qui quoi? Oui. Voilà. Voilà, quel piano a tout commis dans le couloir. Toi aussi, ça déjà. Yo, il y a ça pour que toi aussi, ça déjà, pour que toi, tu es artiste, Bassa Moussala pour toi dans le studio. Merci beaucoup. Tu commis dans Souka. Depuis na botama na simba na disque d'or te première fois na simbi disque d'or il a fallu pour pas parce que pour ebi que album oyo et quand un mboko na ndenga ba blague te quand un monde donc merci à trop na artiste na biso malgré tozana été mais toye to ça l'émission ne fisque na studio parce que artiste mususu soko yo senga na studio na ye net artiste nyo bien dans studio. Bon, à part Kofi Missa, à part Kofi, on est artiste à taille, ne va pas makambo. Artiste, you artiste à Moukousse, Makani, tu peux Moukousse. Merci Ken Piana. Donc aussi un mot de la fin par rapport à cette émission. Et là on y a le balisusu, tu es côté éclairage. Et là on y a le balisusu pour un studio Tokos. Pour toi la carte studio Tokos. Toi aussi sanayo. Et là on y a le balisusu la biso na Fimbu News. Et puis tu vas comprendre que tu as vraiment la carte il y a siège ya Fali Poupa na F victime côté Oyo clip il y a original et Salama. Donc tout ça vraiment tu es na source, tu es na carte à base pour tous informations, tout livrer bino information. Merci au casserole. Au moins disque d'or on a signé avec plaisir. Parce que tout le monde va disque d'or mususu na moment où batuate sous CDT. Disque d'or et bima parce que moment où album et bima et ça moment ba ndeko ba consommer CD YouTube na no ebana epenate. Parce que les loso aussi misinga CD soki nazo comprendre sens nango te bato apoto tu baolo ba CDT kamaral soute yo laksi biso nga na disque d'or yo zu disque d'or yango na olo ba yoyo ba artiste oyo lelo ba confirmer na monde baza ba bogar baza ba taille élégant donc ba artiste oyo ba chéri pena balinga makasi bango bazo ba disque d'or na remercie yo casserole to se déplacer to eti na studio parce que musala fallait au sala fallait que tu contribuer à la sabbat. Il y a les gars à la télévision, mais quand même on est des journalistes, tu quittes vraiment la siège pour que tu informé. Tes autres gars, mais tu es habité sur la zone à Paris, bien aux États-Unis, mais tu es parce que les lobes journalistes belé comme Kolanda artiste. Avec Azawa na ça les locaux pour na suka ngonda artiste kabela ngambon mais biso to yé pour artiste ça pour na informer batu t'es pas artiste azate to yé pour artiste azate so artiste Hollanda même na poto et ça le quand même plaisir que no bateau ba qui pour intérêt voilà ba reconnaître musala nazo sala et ça la bien na tel la ba photo fali pour par exemple na Instagram na ba Facebook. Non, mon artiste moi ba renommé international ce qu'on a tel en abi on représenté drapeau ya mboka mais faut mon taille na ye couleur azanango beauté azanango mais artiste msusu ako ba sabino abino boy mais ce qu'on tel artiste image abimisa mawatro. Voilà. Merci Ken Piana. Quelques salutations. Pour la bateau Basutenako. De près tout comme de loin. On a pensé déjà à JBK Musique. Depuis Paris et puis Sylvie Confection. Encore une fois, na Afrique du Sud. J'y viens pour sa staff. Il a fallu pour pas. Pour Afrique du Sud. Merci à vous. Merci beaucoup. Lison Mbata, Rick Limbaya. Ya nanga yo ebi yo casserole yo grand journaliste. Merci. Ben mission we ba pesa ba tumbo tete. Voilà. Ben mission boye ba pesa ba tumbo tete. Poser mission moko souvenir Ken Piana simba ki disque d'or. Sko bando pesa. Voilà, merci. Merci Ken Piana. Merci encore une fois à vous Papi Kelly. Fimbu na Fimbu toujours chicoté bango Tina Souka. Merci. Tokutani bongo très prochainement à suivre quoi. Merci. Voilà.